Mbote na bino banso bandeko oyo bozwi libaku ya kolanda biso na chaîne bamwangisi Vuvamu télévision esika kani toye ko présenter bino émission Baindo Bolamuka. Kasi ya moto banda tokobeta nanu cri de guerre ya biso ndeko tambikoka oyo tolingaka mingi o bongo bandela ke émission to sepela ki émission lelo lokolo ezali kafu kafu tokoka ko banda yango na cri wana Baindo to pesi bino mbote mingi sika bozali ndeko kaki tambikoka na ebike bandeko bosali lokola boseka me lelo ezali makambo ya koseka te ezali makambo ya sérieux makasi na kanisi ba oyo bomesana kolanda bamwangisi Vuvamu TV bosi bo découvrir nani tozala bango awa na plateau na biso kasi na baye oyo boyebi nanu te to pona rappel pona baye basusu tozali bongo na ndeko Ndombele Botale awa na émission oyo bazali présentateur principal ya émission oyo kasi lelo bandimi basede biso kiti na bango poto koka koyamba bango kolandela mituna oyo ewuti epai ya bandeko pamba te na nzela ya WhatsApp na nzela ya ba Facebook na nzela ba email boza kotinda mituna ya ndenge na ndenge par rapport ya actualité et surtout que mikolo yo bokoti na kata confinement bino ba yebosa na mboka bapaya donc bate comme belé ya kolanda biso et biso pe tokosala makasi ya kosalela bino d'émission pour e préoccuper bino moi mingi na temps oyo nde nazwa maloba nanu mingi te nayamba mo paya oyo tozali na bango awa na plateau mbote ndeko Ndombele mbote ndeko na ngai ngala nzungu autrement dit neuf lumière mbote pe na bandeko yonso bozoi bongo libaku ya kolanda biso na mokolo mwanelo bonne santé po ya maye matali bokolo mono banzoto tokoloba kimia na kati ya etumba tozali kimia na kati ya etumba solo lelo epesameli biso esika tokoka koyamba bino po todefa maloba ya mokonzi ya mboka oyo basila koloba l'heure est grave likambo na coronavirus bandeko baza kotuna mituna ya ndenge na ndenge yango bosengaki biso tokoka na kotuna bino mutuna wana po bino moko bokoki komituna mituna na plateau te bobanda koyanula to bobanda kotangaka po esala mwa malamu bozala pe kimia ndenge balobaka bozala na set na bino tosunga bino na mituna oyo ekomamaki totanga po bino bokoka koyanula na bandeko na maemanson oyo bango bazali kotuna ngonga na ngonga yambo nanu tokoyana mutuna moko direct oyo tozali pe na besoin ya yano direct avec sincérité et détail Fumukusu aza penza nani Fumukusu aza penza nani lokola bobi eze motuna direct eze ko mériter et ya no moko direct na koba mokobi misala ya 1921 wana réponse directe mais lokola nga na mesana kato na lingaka mingi soko motune yei na meka mokeko ko maniola pona bandeko balandi po soko na lobi mokobi misala ya 1921 na baye basimbi biso lelo bakokoka kososola te 1921 eze nini eze mosala nini yango moni tokendaka na mwa ba détail bolimbola na bandeko matondo nesongia nzila tobengaka bango mokobi misala ya 1921 po 1921 ezalaka na mosala mobimba eyaka mosala yango ezalaka nini mosala wana eyaka kokombolo to kokata pasi minyoko yonso oyo baindo bayokaka uta 1482 ntango babungisaka bokonzi 1482 kokutana na biso na loposo pembe ezala libabe po ya biso tala epai kani tokota na kati ya pasi nde 1921 ezalaka ebandeli ya kolongola pinzoli epai ya baindo 1921 ezalaka elembo ya kotelemisa lisusu kingo ya moindo oyo babukaka na bamanjoli njonjo Fumuki Mbangu atelemi na 1921 baboya sala mosala Monguna boyi Fumuki Mbangu sala mosala ko mokangi akei ko sala 30 ans na boloko Fumuki Mbangu amoni
asekwisaka bibembe, amonisaka bakufi misu, ayokisaka bakufi matoi, asalaka makambo yonso esalema te na mokili. Bango moko batina na kati ya tono basude bakuti bango baze kote ya libanda, bakanga bango na boloko bamonanaka partout na bamboka yonso. Na ngonga moko amonani na Ituri, na ngonga moko aze na Kindu, na ngonga mosusu aze na Congo Brazza, aze na Côte d'Ivoire, aze na Centrafrique. Mais elamusi kaka makanisi ya bato te. Nde Fumu Kimbangu alaki na 51 lobina ze kozonga. Mais na baindo esengi na tindela bino motangisi, molakisi po bozangi boyebi. Soko tozongi na motuna na bino Fumukusu ye wana molakisi oyo Fumu Kimbangu amonaka neleko nakoya esengi nakuta moto a préparé terrain, moto a pesa bato boyebi na kuti te neleko. Donc boza ko confirmer na face ya monde ete nesongi anzila Fumukusu kiambunza lampana na ngola bangone longi oyo Fumu Kimbangu ala kaka sans commentaire. Emoni miso ekotobola kaliso te. Baluka batala na baye yonso lelo batelemi na Kongo ya Fumu Kimbangu. Nani aze kotangisa, nani asimbi pembe na maboko to bango bakolobaka cré po tangisa lisusu mokili. Soko ze nesongi anzila te na nzila na bino to na ba numéro ze na se batindela biso koma. Bande ko balandi boki ndeko ndombele ndenge basili ko talisa bino boluka bomanyola boluka boyeba soki ezali bongo to ezali bongo te maele na bino ko kosala po titre wana ya longi to moni pe lati bato ebele titre pe ya Kwatulendo elati bato ebele kasi ali titre et ali sujet na biso ya mokolo mwa lelo te kasi bino boluka botala ndenge bango balobi mutu oyo atelemi azali kotangisa bato azali kofungula maele ya bato wana mitune ezalaki ya biso biyano ezalaki ya ndeko ndombele nde wana ezalaki ekoteli na biso batu oyo basilaki na kotinda ba message ezala ya kokoma ezala ba voice mwami balemisa tu pe basalaki ba video eza kolekela bango na minute oyo soki tobandaki na mutuna na Fumukusu azali nani et na ebite soki réponse oyo bopesi pe et satisfaire bango po bango bakomi koluka kombo moko ya kopesa na Fumukusu po balobi na mikolo elekaki bazalaki kolanda Fumukusu bazolanda bazalaki ko critiquer pe kotiola tala aventurier oyo tala muntu aliaka mbongo ya Kabila tala escroc oyo ezala na poto bato ebele basala ba video oyo ata na seconde bamona Fumukusu te oyo ata na seconde basola na Fumukusu te me basala ba video baloba oyo balobi me lelo place oyo tokomi bazoluka titre mba pesa Fumukusu pona nini pona 2 points balobi point ya liboso Fumukusu batindaki mikanda depuis 2017 oh lelo 2020 esali 3 ans ya koloba na mindele soki boye kosenga pardon na mabe bosala na Afrique te bokobetama e bazolandaka na bamasteya na bamaloba ya Fumukusu ezala balosambo bazosaka toujours ke mabe ya mabe esengeli ekombela mindele bapasi minyoko ndenge na ndenge bakotisa na mabele na biso ya Afrique esengeli ezongela mindele bayoki langage wana na bato mususu te kaka na Fumukusu. Mais chose curieuse na moi ya lelo mundela zolela na niveau moko oyo alela na vie na yete nature ezobeta ye likambu na coronavirus oyo e paralyser nyoso ekangi ba frontière ekangi misala ekangi ba usine quelque part bazomona ke eza ba réponse na balosambo pe makokisi ya maloba ya Fumukusu alors baza ko bitu na Fumukusu aza nani donc to linga bolobela biso eza bongo eza simple coïncidence tonini pe ya mibale po to kotikela bino na tamboloba Fumukusu mikolo oyo euti koleka awa na kanisa sali déjà ba inane na mwa basanza muke Fumukusu babandaki koloba to komi na période ya science
maloba wana pe kaka na fumukusu toyoki yango na mutu mosusu te o pasteur o nani ezala bato mosusu ya nzila Congo ezala bato mosusu ya nkamba te toyoki yango te toyoka yango pa fumukusu tokomi na période ya science mais sikoyo na réalité ezoleka na mokili lelo oyo ezaka science solution ezaka science likambo na corona oyo eye bolimbola biso yango nanu boyanola bandeko na devole oyo ya mituna tosili kotuna bino matondo lisusu ndeko na ngai ngala tango bobandi manaka bolobi chef de l'état lobaki l'air est grave pour corona ekoti bongo tango ebola ekotaki epai na biso l'air eyalaki nini tango yo guerre na biso ya est persistaka banda 96 telelo oyo ezali kobattre record ya baguerre mondiale yonso eleka wana ezalaka nini l'heure est faible to ezalaka mpe kaka l'heure est grave nayebi te fumukusu 2017 bango bakomaki mokanda bazali mpenza nani bandeko oyo bafingaki oyo balobaki lobi lelo bakomi kozanga nkombo bapesa bolimbisi to précise mikanda wana batindelaki yango na France na président Macron batindelaki na États-Unis na Donald Trump batindelaki reine d'Angleterre batindelaki pape na Rome batindelaki na Russie donc bato ba grande puissance na Allemagne nyonso batindelaki bango mikanda wana ndeko na ngala awa nano bambassade yonso ya bamboka eze yawe pa na biso batwaka na France bakabola lettre ouverte pona makambo ya koyebisa bango ngonga ekoki bolobi bato bandeko bakombata bazalaki kofinga lelo bazangi kombo bapesa nesongi ya nzela ingeta bakozanga kombo omoni ngai nalingaka te kozala lokola bato bazali na conception ya mabe na boyaka nazala moto ya jalero c'est-à-dire nga nakoki kofanda lelo na bandia wana tongo na ngonga yetoze te pokwa nazali kopesa bakalifikatif ya nesongi ya nzela fumukusu kia mozala mpanda na ngola nafandi nalobi aze mobanda nesongi ya nzela aze moto ya mayele koleka bato nyonso ya mokili nafandi moke nakoki kobanda kolobaka te molili ekoyingela me nakosala yango te po ezalaka malamu moto akomi na esika moko alobi papa oyo aze mayele ye babakisi liloba na ye na parcours ya nesongi ya nzela eleki malamu soko nyonso wana bato bazali komona yango lelo ekokumba biso tokumba biso na bango na koloba nesongi ya nzela aze moto aze na makambo il n'est pas un homme ordinaire bajwa ye te soko bayebaki ye balabala moko bakolaka na bango soko baze bandeko na ye soko baze baninga badefisaka ye mbongo soko baze bato bakabelaka ye lamba soko baze basi bayebaka ye na bolingo to na nini baignore te capacité spirituelle mpe mosala baye na moleleko omoni bamema biso na mokili moko donc balongola réalité baimposer biso na kozoba lokola baloba prophète moko alekaka na mokili moto moko alekaka na mokili abotama na zemi ya molimo mosantu soko moto boyebi baboti na ye akoki azala spirituel te akoki azala na etinda te toyokaka yango eloba makao papa alekaka kaka wa ye moto asali abatika donc lokola alekaka na balabala aze na eloko ya malonga ata akoki asala na mokili toyebi te bato oyo batindamaki koya kosala makambo ya ntina na mokili soko bango balekelaka kuna dans l'espace te esika tokomi lelo moko na moko ndeko ngala bopesanga mwa ntango boza penza na ntango boza penza na ntango ngeta matondo pédagogique bo enseigner matondo tozali na 2005 te tozongi na ino na 2000 na 2000 le 13 mai 2000 na salle culturelle ya zo nesongi ya nzela fumukusu kia munzala mpanda na ngola wana makambo oyo ya fumuki mbangu eze lokwa tabu c'est-à-dire à part église kimbangise nde babandaki moke kolobela papa Simon Kimbangu me oyo atindama na Yesu ba église ya mpefe ya longo basangisa bakonyekisa na kombo ya fumuki mbangu me bateyaka na Bible ezalaki na likambo mosusu te lobamaka bato mpona mondele alongaki mpo araisusaki koboma kombo ya fumuki mbangu
na tango wana Nesongia Nzila bazalaki seul bateau oyo balobelaka kombo ya Mfumu Kimbangu nalobi bien seul moto oyo alobelaka kombo ya Mfumu Kimbangu okokolo balanga balobaka bedeke bandakala bedeka balobelaka kombo ya autorité morale na bango balobelaka kombo ya Mfumu Kimbangu te Nesongia Nzila azalaki pe bazana vie contraire baya na video po yo oyaki na video ngana tambolaka complet ngana tambolaka complet bala kisabiso élément na tango wana oyo lisanga moko ezalaki koprone kombo ya Mfumu Kimbangu Nesongia Nzila azalaka ya yambo eta motangisi ya koloba prophétie ya Mfumu Kimbangu président Mouzé Kabila de son vivant Nesongia Nzila aoza kotombola na lobi bien na salle culturelle aso bilili bizali et comment na bilaka ya Mfumu Kimbangu troisième président akoumela te troisième président akoumela te wana Mouzé Kabila na bomoi elobami na 2000 directeur ya mabongisi ya ndako ya mosala ya baumisa dossier po na kati ya salle to souligner tozalaki na ambassadeur itinérant Fredi Mulongo ya Mouzé Kabila oyo asengaka kutu cassette alobi po bozala mal interprété te bopesa ngai cassette nakenda kolakisa président de la république bakanga yango na babiro ndenge ba réalité na ndako ya mosala ya bakonzi ezalaka janvier 2001 baassassiné Mouzé Kabila wana tozali kolakisa moto azali na mosala topusani basali mosala kombo ya Mfumu Kimbangu 2002 2003 2004 kombo ya Mfumu Kimbangu ezalaki lokola nekunde na fulu ebandi kozwa lokumu tobandi komona moke moto akomi kondima ati ya foto ya Mfumu Kimbangu na ndako na motuka 2005 Nesongia Nzila alobi mindele fo baya kofukamela biso bato balobi metatoyo aze fou biso ba congolais biso ba hindu ndenge tozalaka kaka moins intelligent selon ndenge tozalaka kaka esclave mundela koya kofukama na 2007 tomoni mindele ba kosenga kolibisi eleka wana centenaire pas ba protestant to ebite soko batia yango ka wana kaka maloba ya moto wana oyo mokili baze koluka ko sous-estimer bolimbisi to souligner na bandeko balandi bolimbisi oyo bango bayaka kosenga oyo eboyamaka makasi na Nesongia Nzila na temps wana balobi etant que bango nde baza ko détenir ko engager bayindo na spiritualité esika bolimbisi wana ke kosengama endimami te epo esengaki te bato wana nde bayame ba eta na bango po ba eta nde mutu enyokolaki Afrique voilà matondo na précision na ba détail po boze moko ya etumba bozalaki na tango yango tozalaki na bino tosalaka mosala elongo Nesongia Nzila soulignaki lisusu kaka likolo ya maloba ndeko nanga mopatisa bauti ko bakisa balobi elongo banaki te na moto baye kosenga bolimbisi na baye baye kosenga bolimbisi bango mindele baye kosenga bolimbisi nao basala biso bafukami baze kolela tomona pe bandeko bayindo bapanzi pe mbanga bango pe baze kolela volume kutu makasi kolela boleli nini moto anyokola ki bino ye kosenga bolimbisi bino boze kolela koleka bango mai ya miso polisi ne lamba kwa moto basopeli ekolo ya mai toleki wana topusani tosimbi makambo ya politiki makambo ya politiki Nesongia Nzila bandi bilaka prophétie 4e président akozala elenge 4e président lobama ki tobatela ye 4e président kokuta mboka ya kopanzana wana tozali kozwa background de ligne 4e président akobundisama 4e président to protéger mosala ebandi likunia ebotami po soko tolobi tozala sembo po bato to Nesongia Nzila azala incompris epai ya bato eze na bamouvement mosusu ya bandeko mosusu bazali koprétendre kozala babundi ya nzila Congo nzoka bazalaka babundisi ya nzila Congo c'est-à-dire bango soko bazwaka mosala po badéfendre tribu bazwaka mosala po badéfendre ethnie bazwaka mosala po badéfendre égoïsme bango wana bakoka te ko maîtriser
monté ya Nesonganzila Fumukusu kia Mzalampanda Angola. Babandi ko sala ba déclaration ya lokuta. Oh, il fallait que bato balanda essentiel bato balandi accessoire. Accessoire ya la kini. Fumukusu soka zeko loba to protéger to battre la 4e président pour aswaka misolo. Message ekoti bazui bilei ya bana ya bato bati zelo. Bazui elamba ya peto motolinga kalata na milulu bati mafuta. Mafuta ya mbila ingete za kamala na bilei. Mena molato te. Tobundi etumba Nesonganzila lokola bazo basé tokosala debate nature ko enseigner bato. Tango to pusani balobi mindele bolimbiso boyaki ko senga. Eze ya lokuta. Mokili ya molimo eze na kanda. Poko ze kokoba konyokola bayindu. Yango wana mikanda ekendaki. Na 2017 bolobi yango. Mikanda ekei papa zwaki ya ye mokanda. Bato yoso batwaki mikanda na ba. Et basé pour souligner le message. Balobi Benoît XVI azé papi ya suka. Pour ba papi yoso bazalaka na ba chiffre. Mais oya koti azanga chiffre. Et ningi kolobani topesi maboko makasi. Bato balingi koloka te Mateo Mambongi. Bato balingi koloka te pour la badoute pour moto moko alobaki Fumukusu azwaka tolobaka ngona ba manaka mosusu eleki. CIA asala na bangunza na ye. Pour ya pozo information directe, pe à temps réel, ya mosala ya bangunza, CIA asala pe bangunza na ye. Injecté bango na kati ya bangunza, oyo bazali ko kumba information à temps réel. Ah to sali bo. Ah Fumukusu bakomi na niveau bo. Bakomi na niveau bo. Baye ko koti sa embrouillement na terrain. Bato bakokite ko saisir l'opportunité. Bato mingi balobaka na biso to pressionner bino so ba kipe motuna na bino bakotuna ka biso balobi mais ndenge nini to komi na 5e président bino bolobela kaka be 4e président ingeta to lobaka te Nesonganzila bazaki koloba te mboke kosuka na 4e président mais bazalaki koloba oyo eloba mapo ya 4e président akosangisa mboka na tango na yende bakoya kofuta nyungu na tango lokola mondela yebaki déjà a hypothéquer makambo. Yangona a résulté qui peut avoir beaucoup d'années. Tu perds de 4e président, tu commis à 5e président. 5e président, boni, tâches sont difficiles, bolimbis. A coûté tâche facile le terre. Ni ne sait à coûter tâche facile le terre. Pour ma privé 4e président, à ça la rôle naïe, ou yo prophétie éthique là. Alingaka sangisa mboka alingaka tika mboka indépendant alingaka zwa misolo ya ebelo yo loposo pembe nyongo na biso azalaka nango soko 5e président alingaka kuta mbongo alingaka kuta nyonso alingaka kuta indépendance ye alingaka kuta suka ile charge te alingaka kuta mosala 4e président ya bilaka salela ki mais lokola babundisi président wana akomate na suka ya mosala na ye 5e président ye ayi kuta kaile charge. Aya kuti Belgique zeko koba koloba. Aya kuti États-Unis koba koloba. Aya kuti misolo ya kutaki elembo. Ya oya ningaki akuta. Pa kutaki misolo. Pona mbala yambo. Président kota na mboka oya kuta misolo. 5e président Félix Tshisekedi. Makuti ya mote ndenge zalaki prévu. Alingaka kuta de milliards. Makuti mbongo moke à titre symbolique. Nzokate soko kate ma président sala mosala président Félix lelo alingaka kenda koluka ko senga ba 3 milliards te na ba FMI alingaka kuta mboka na mbongo nango bomengo ya mboka et si ezonga na maboko ya bana mboka alingaka ebandenga ko gouverner alingaka sala na gouvernement ya ba responsable alingaka kuta te batoyo ba kosindisa na libulu ko yiba lisusu mbongo pona ba intérêt égoïste lokole salima kite na kate ma président comme prévu akutani na makokoso. Nesonganzila zwaki tango ya ko prévoir tango ya kotangisa kolandela rôle pe mosala ba ila na mokili lelo esika to komi moko na moko bakuta na ba mwangisi Vufa Moutifi basonga na ba vidéo 2017 2018 2019 bakomona ezena eloko te ya sika oyo komi lelo oyo ezeko koma lelo nyonso elobama bongo moto ya loba bongo to bandika kanano na 2000 esikoyo biso to zena maîtrise ya malonga nyonso ezeko kokisa tolobi bien nyonso atangaki prophétie ya 3e président ba assassiné ndenga lobela kama mokolongo plusieurs mois avant
ataki ya 4e président lelo mokili comme comprendre que président wana Kabila azalaki ya kopona mais na retard tango alobaki mindele bakobetama bato bazali kotala yango lelo alobi yango lelo lobi kake moko ya epanza soko nini te mais sika tokomi moko na moko sika bazali lelo na baye bazali na quarantaine na baye bazali na confinement ensemble moko na moko azali koloba tata oyo avertisaka biso polemisi ndeko Ndombele yambo bosimba deuxième étape ya mutuna na biso ezalaki eleko ya science tozomona ete makambo oyo ye solution nango ekouta na science mais déjà fumukusa kome koloba tokomi na temps ya science mais tozonga non esika wana ya kobetama wana ingeta koconfirme yango ete kobetama oyo mindele babetami ezali oyo déjà nisongi ya nzela babandaki kolaka bakobetama kasi na kati wana tomoni mpe bayindo bazobetama etiki mabele ya mindele ekoti na mabele na biso bokolimbola yango ndenge nini frappe ya bato mosusu punition ya bato mosusu tokoloba bozobeta banguna bokomisu komibeta bino moko lisusu eza ndenge nini epuis bokende kolimbola likambo ya eleko ya science tokoki kosala yango boye moto soko alingi akombola kokombola ebandaka na ndako ata bosoto ezali lolenge moko te na ndako na libanda ma kobanda na ndako ata ndako yaki nango bopeto akobenda babosoto etelemaka asangisi nde nsima ke kolekisa mpenza kombo bo elongo bani libanda wana tolobi yango na lisese ntango ya science nesongi ya nzela baze bato baze kovivre na temps réel na monde spirituel baoyo bazali kokoba mosala ya colonisateur batelemisi mokili na ele spirituel nde ntango bazali kokoba koteya bato prier sans cesse tozwi retard lelo meme bango moko bapasteur baye kocomprendre to balakisi en face ya mokili ke bapesi moyindo retard na évangile tokomaki déjà na ntango ya science lelo mikili oyo ezali atteint lelo oyo ezali frappe na virus ya corona bazali kosambela te bazali koimprime babible te mais bazali komultiplier mayele bazali kosenga baaide sur le plan scientifique oyo aide basengi na Chine Italie asengi na Chine eze ya babiblia te balobi te bosalela biso babible ebele to bakisa lolenge ya kosambela te basengi balobi botindela biso bapareil respiratoire botindela biso bamillion de masques tokomi na suka e soko bokotika biso tokokoka kosereleve te nalobi phrase bautilize wana eze sur le plan scientifique bato oyo bazalaki koteya bato shabara shibara bondo lelo base wapi me bakenda ta na hôpital de 50 bake nga nalobi lelo stade de martyr epesamelaka déjà bango chef de l'état aussitôt azwaka pouvoir asangisaka bapasteur kala mingi ta uti awa asangisaki bapasteur bongo mpo ya corona wana butu ezalaki inutilement tala moment opportun moment favorable chef de l'état adwa bapasteur yonso oyo basekwisaka bibembe bali oyo babimisaka banzombo bali oyo babimisaka mongusu oyo babimisaka soko milinga na matoi bapasteur baze miike apesa bango stade de martyr tozali na ino na 23 cas mais bapasteur oyo basalaka makambo isi bazali bamillion donc 23 cas wana ya corona na mboka na biso ekolongwa na semaine soko na seconde soko balobi kaka en langue bazalaka na interprète bainterprétaka soko kialanga mo mais stade de martyr eze wana te mais sika toluka kodébloke bamilliard po biso toze na retard ya ba 10 siècles sur le plan scientifique soko Italie bato ya mayele bato ya mbongo bato baze na avance ya technologie baze kosouffrir basengi aide po esika papa esika biblia oyo batiaka na sali peke uti esika christianisme etongama mokitani ya yesu ye moto asololaka na mama maria pasenga yesu nazozwa ete aze te mama maria abi azali kosokola ziana komisele telefone mais pape wana awa
maladi ebeti pa akimi Italie. Oh, akimi Italie. Lobana nakewa matungi na village na yete. Atungi na mboka na ye. Ndeko na ngala eloko tolobi ya stade de martyr badjwango au sérieux. Badjwango au sérieux, président de la République, mais balobaka ngo pe foi na bango basé chrétien pratiquant. Bauti ko tonga boyokani na Israël awa oya lobaki komama na Biblia soko modire Israël yoko kozala modi opambola Israël yoko kopambola. Sikowa président na biso apambola ki Israël. RDC apambola ni. Te soko na ino tokomi na processus wana te asangisa ba pasteur. Toze na ino na 23 cas. Bato ya bopeto bazalaka na bafulura bazalaka na basolo mabe muke na bamboka na bango tala nde bazako souffrir. Bongo corona wana soke fandi awa na République démocratique ya Congo esangani na solo ya fulu ya ngambela ya wenza selembao ya matadi kibala ekobota lisu virus mosusu bore sanga Congo. En tout cas bandeko boza kolanda toza ko évoluer ndeko nombele baza ko répondre sur mituna botunaki mais tozo linga to fungo la parenthèse moko ngana koloba likambo oyo ya corona esali quand même malamu na ba mesure misusu oyo esili kozwa na mboka na biso. Pourquoi pas ba mesure wana ta likambo ya corona leki ekobana ngope kotikala ekozala malamu abangande kangami to combien peu épargné to komo lala mo ba pomia moi po degré ya musique oyo ezalaki to sakasuna environnement ya kimia te atanga nango batu bazana kati te ata bazo batu pe bazo bina na bango te mais musique ezo ko déranger biso bato to za concerné te likamu na masanga mboka o makambo zo marché te batu bazaka bimela na ba masanga pona ni te mesure wana pe ko ina pe ko tikala e ko changer te poto moni ke bangana ngo kangami bato ba kufite o ezala ko ngaso na mukolo na koti bar te moyen te. Siko troisième jour à moto moni no ka moko te ya mutu o ndenge bakangi bar azokota bar te akufi. L'église pendenge moko trop c'est trop makelele makambo belé solution moko te a pe izo sambela manango te bato bavana banda couper izo leka na mope bien to jusuka ya ba matanga ekomaki na yebite wana zaki su matanga te koma makambo mususu épargner ta ba famille pe na ba dépenses mususu o ekomaki inutile qui n'a rien à voir na muta kufi voir même na moi c'est tikito so ba tikibana soki kotikala nango pe bongo après ba makambo ozala bien mais eloko mususu de mettre au beta c'était pona nini te parce que lelo corona ye 23 cas décès moko mais malaria oyo ebomaka biso seko na seko soki lelo toza na 1 million de bibembe kunama na cimetière en tout cas 600 000 eza bato ya malaria o malaria typhoïde mema soki campagne ya makasi esalamaki pena ya niveau oyo l'air est grave ka ndenge balobaki elobama pe mpona bamalaria mutu nyonso bapesa biso pata 2 semaines biso tout botocha bopeto tosala boye tolonga malaria ekozala pe malamu mais ezala te ka mpona corona et puis po tomoni ke bamboka wana kuna bazwi badécision songolo pakale nde biso mpe toluki tozwa badécision po bango bamoni bakufi kuna etanke baza na bomoto bazoconsidere bato na bango bakufaka bazwi badécision nde biso toye kozwa badécision mais kala tozokufa wanga nazwi ka malaria pambao toza na jeune docteur na biso oyo ayaka na likambo ya plante wana artenacia mpona kosilisa malaria mutu akipa ye te ti babomi ye baassassine ye lâchement liboso ya mwasi na ye na bana eleka mpe kaka boye mutu atelemaki te donc nkambo ya bamesure oyo nayebi te esika tomeki kofungola wana soki ndeko ndombele bokokobakisa po toleka na mutu na mosusu oyo bandeko batunaki ndeko ngala bamesure eze malamu bamesure bazwi na mboka motu ya bato il faut ezwa ntango ya kokanisa mindule na bikala ekobandaka
11h, 10h, 11h, Mindule bandi. Bato bazala te, Mindule ko beta. Ata moto asali cabine, azeko teka crédit. O esika pele ezeko salema. Mais soko ki baflati wana, o mituni men, soko moto yeko sala pele. Bako yoka na ndenge nini na moto ya azeko benga. Donc mboke koma loko ya bato ya maboma. Mokili mobimba bato bandanga kakaka. Bato bandanga kakaka. Te. Ba église. Mais eze occasion. Eze occasion toze ko pesa makanisi. Soko basé à mesure te ya ko sangana po batia corona libanda. Eze na ba maladie ebele église sala eloko te. Tango balobaka babikisaka guérison un miracle. Babikisaka maladie. Bino bolobi to kufaka na paludisme, malaria. Tango yo soi-disant bango ba pronaka kaka guérison miracle. To kufa na Ebola. Misole utaki libanda po ebikisa biso na Ebola. Tango yo balobaka bango basambelaka Yesu ya solo babikisaka biso tozali kokufa na bilei ya mabe. Tango yo bango bazali kokumisa batatolaka Yesu basalaka ba guérison miracle biso tozali kokufa na ba vaccin empoisonné. Alors c'est l'occasion soko bakokoka kosala eloko te na corona bakenda libera c'est que bazali na rôle te ya kosala na mboka. Par contre basé pour exploiter petit peuple ndenge tozali komona lelo balobi l'église ezete bango basé ko sala ba texto et nakoloba mobe kongo zero respecté pour lelo ba pasteur mosusu basambeli na nko l'état bimi impuissant na yenga ya lelo pour à juger au nom ya foi mais babo sanate na France coroner koti na église et koteli na église pasteur oh il y a soi-disant représentant ya Yesu na église a monité ndenge corona zeko kota a surtout ki corona yango wana lelo zeko ravager économie ya France toza la mayele pona ba église ateke libela po ndeko ngala tozeko loba te par rapport toba ya kokesana ya kondima mais tozeko loba oyo ze réalité. Ba pasteur na esika lelo basenga lisusu mabonza na banzila ya ba téléphone basé ba millionnaire. Ba pasteur nde balingaki ba aider gouvernement congolais lelo. Pasteur moko capable ya kosomba soko 1000 sacs ya loso. Poze ko représenter eloko te na ba pasteur wana toyebi. Na ndenge ba mitutela katolo pe na ba million. Mais oui. Ba mosusu batambola ka soko na ba 10 navigateur. Un pasteur toyebi ba compte bancaire boni basena ba ko appuyer gouvernement po c'est bien bon na Europe balobi bato na bango ba fanga na banda gouvernement a ko revenir na ba besoin primaire na bango ba futa courant maïté gaz était téléphone était le côté gouvernement ko sala yonso bongo awa lo kwa to donké ngana lobi yango bongo lo kwa to donké pe mibeko wana bango ba kana ba compte bancaire bango facilement ta gouvernement a joué en charge était a kokaza nandako par téléphone a bengi soko shop moko bilier a bengi loko moko ba yeli mai basaka na courant ekendaka te donc basé na ba difficulté te biso ta moto donké kuna to lobi awa bato ba bimate bato ba sala boyinge mais to yebi ba congolais ba diaka na poko soko ba bimi na tongo taux du jour maman mosusu fa tambusa matembele nenga zeko tambula na matembele wana na motu bo somba matembele te bo somba mate azeko calculer soko komi mipikumi pale tikali na bassin akoteke sute asangisi na mwa nzila mama yaka na matembele te silio bakangisa kiteye moka ke kolamba oya tambola ki nangolo kwa misoro asomba mwa linzanza ya mafuta tokoma mboko yo bateka kana ba tomata linzanza bakata asombi tomata linzanza bakata litungulu bakata lelo tomoni lisusu ba mbisi soko mbolongo bakata ezongi kotekama mama wana kosomba pe mbolongo bakata eteni alobi pesa tantsunga moto ya ndenge wana kolobi abimate ingeta pasteur alandi lisusu na ndako lokwa ye église eta lobi tinda mabonza na téléphone te l'état na biso azala l'état responsable liboso ya ba pasteur wana po ba mesure oyo eza ba mesure préventif sont toloba ndenge wana
mais ça la mesure préventive et puis ça la mesure de mon sous ekotikala pour libérer, c'est-à-dire barrer ça la terre peuple congolais pour vivre et pas ça que l'autre côté la bombe ya congolais. Par contre, essayer de réduire tout essayer de réduire tout ya bombe ya baindo. Église ezala terre moyindo ko vivre. Par contre, régression ya baindo lelo et fa deminde na l'église. Biso to kolikia parmi biloko bakoki ba revoir tant mosusu kaka côté ya matanga po soko mondela zena na culture ya kolekisa ba matanga na mbala moko mais to mona ki papa lala ki mikolo boni Jean-Paul II tango kufa ki lala ki mikolo boni c'est que kolali sape ezena bato yo bakoki kolala banzoto mosusu pe ko kolala te donc mobeko yo biso to ko loba bakoki ko revoir ezeta mosusu ya ba matanga po culture na bango soko bazena valeur a montote to valeur ba ebite tina ya nzoto ya moto ndenge kenda kosukela biso baindo to yebi yaki mpavita azongaka mokila molimo to akufaka lokola na bankoko ezalaki mbala moko te bakokenda kokunda bafandisaki nzoto na tina e yaki mpavita kendeki kotanga na mokila molimo nsima ya mikolo misato nde azongaka na message etumba lobiko ya loposo moyini donc epai na biso eze makambo euti nango mpe sofre lelo na mokili ya libebi tombola jipe tombola liputa lakisi eloko ezali na se wana mabine ekoma na matanga barandevous bazemi ebele bana mbele ya bakuluna lelo soki olandeli okomonaka bakotaka na bamatanga ya bato donc bajwana milimo mosusu ya bamorge ekota na se makolo ekotisa bana wana bakuluna wana bamibeko oyo nsima ya makambo oyo tokoki korevoir bakei kotuna bato bayebi ntina ya mokili ndeko ngala mpona azongisa ya bino maloba na ntango ya bankoko soko maladi moko exista te ekoti na mboka fo bokenda koluka bayebi mboka tala esika banisongi ya nzela lelo balingaki bazala consulte papa totamboli nalobi bien totamboli tolandi bilili eze na moto taloba makambo ekoyaka mpe kokisamaka nsima ya mfumuki mbango tomoni bino tala bolobaka oyo tala toloba mpo bayebi ata basalaka ignorance to semblant bayebi balingaki bayebisa bango te bino bozongisa oyo mpo esala oyo bamboka nyonso ya bayindo etambolaka bongo bato bakufi mingi mpo nini bato bakufi mingi bakei komona bato mayebe bakei komona basage baloba na bango soko bana bakufaki mingi ntango bakendeki zamba basalaka boye bazwaki mwasi moko na makasi kuna basalaki boye il faut koluka kosala libongisi soko tolobi tozala kaka kokopie kuna balobaki nini totia bato na quarantaine biso tokotia na quarantaine mais soko maître na yo azali millionnaire maître na yo yomonaka mayele alembani motuna bongo yoki boye matondo mingi ndeko ndumbele nakanisi bozolanda biso na bokebi kasi etando eza ngonga bazosala biso déjà signe na bandeko ya technique kuna kasi osenga bo bakisa biso ata minute mitano po totuna motuna ya suka mpe topesa liloba ya bokabwani na bandeko mutuna otolingi totuna po yango nde mituna misusu bazela biso na émission mosusu mpo mikolo oyo lokola eza confinement tokosala tutosalaka mikolo nyonso tozalaka na bino mpo bozwaka quand même banouvelle mpo bozotuna mingi mutuna oyo eye ata mbala kama mpo toloba nkoto te nyonso oyo nyonso ezoleka nesongi ya nzila baza kose prononce te tomoni bato nyonso baza koloba mikolo ekomi kaka défilé na tv likambo ya corona oyo bato bazoloba ba homme de dieu bazoloka bosukola maboko bango ti bakoti na science bo respecter ba mesure d'hygiène tozolanda oyo mokonzi ya mboka alobi mais na ndenge bapesi banini na bango mpona mabonze ekomelaka bango mais jusque là tomonaki même bangombe esanganaki bato mosusu basali balosambo basali bamessage ezoleka ya ndenge na ndenge donc bato nyonso baconfession religieuse nyonso base prononcer mais religion africaine ndenge nini funkusu azoloba te ti lelo problème eza nini problème soko ezali nini mpo kaka religion africaine atraitaka effet te matretaka cause
bango basangeni wana pour ba traiter fait et biso to ya tesika bato moko basangeni baze ko traiter fait fièvre yango te bino boko traiter moi na développer fièvre faut boy beze anomalie moko et batemi quelque part yango boko recommander l'examen boko calmer fièvre mais boko traiter des causes wana ezeni ni malaria kisa malaria prescription salemi biso religion africaine na bokambe mene songezi na fumukusu ke muzala mpanda na ngola tolobaka yambo likambo ekomo tozete bato yo basa kopiaka na likambo soke seleki po tosalaki losambo yango wana esalemi bo po tozongisaki boye nesongi ya nzila balobaki mpe balobaka ndeko na nga motema pasi mboka lokola République démocratique ya Congo eze mboka bakoki batika na maboko ya Yesu te po Yesu azena nyongo moko na ebite tokolombola ngo ndenge nini na kombo ya Yesu wana bakanga bandeko na biso ya basi bakangi lokoloyo ya mobali na punda bakangi lokoloyo ya mwasi na punda babeti bapunda wana bafimbo punda oya kei ndeko mwasi apasuki katikati bazwi bandobo ya minene bakotisi bakoko ya baindo na monoko baze kobenda na singa bakodiembikela ye ndenge wana mosusu bakangi ye singa na maboko batie na moi soko kodire 10 jours 20 jours mokolo yoso liwe kotzwa yo ekotzwa yo bakoko mosusu babendi lolemu na pince bakati na ciseau kenda na yo hémorragie kaka ekoboma yo na kombo ya christianisme te lelo tango bato wana bazali kosangana koloba koluka bolamu ya mboka ezali kotangisa pinzoli tolelaka tozali kotala makambo mosusu tozali kolela po tozali kolela na kati ya ebale tozali kolela na se ya mbula mai ya miso na biso ezali komonana te chef de l'état considération apesi na bato wana il ne pouvait pas po tokolikia soko balobaka président de la république azali panafricain donc alors ayebi cause ya souffrance ya Afrique noire au nom du christianisme nde yonso emarchaka te politique esimbaka te science esimbaka te yonso ya mabele na biso ya Afrika ekosimbaka te donc ya bisika wana bato bakosangana sauf nesongi ya nzela basangani mpo baloba nini oyo bokumisi ye wana cause ya souffrance na biso moto oyo bino boti liboso ye wana base ya malheur na biso nesongi ya nzela bakoya te même na part na bango privé bakosala ta message moko te po bafixe pe mokili ezolela message butu moi nesongi nzila aloba na ndekongala nesongi nzila alobaka mbala o mbala bango balobi mpo na corona mais bino balobi awa très capital corona jusqu'à présent bandi te sikao 23 morts mais malaria bomi combien nesongi nzila alobaka mpo na malaria Ebola oyo ezesoko 4e fois ezonga na mboka na biso ebomi combien nesongi nzila aloba esika oyo tokomi lelo meze makambo nesongi nzila alobaka bino baindo bokebela kokangama na loposo pembe po tango bakobetema baindo mosusu mpe bakobetama bilili bize biso tomeseni koloba soko bilili bize tolingaka kotia biseuzeu te nesongi nzila alobaki baindo bino bosala keba po mondele akobetama soko bokangami na ye mingi tango mondele kokoma neleko mondele abetama baindo mosusu mpe bakokenda na ye prophétie ya Fumu Kimbangu eloba bino bandeko bozali na mikili ya poto bokeba tango bokoyoka sango na nga bomizongela na mboka noki te bokozonga na basanduku la preuve en est bakai yonso lelo tozali nango na mboka oyo eyei na corona soit disant euti libanda kaya liboso bapibliaki Belgique kaya mibale Suisse kaya misato États-Unis kaya mine soko Italie tokomona ke bilaka makambo yonso esi elobama mais bato nde bazwaki ntango te ya kosaisir message donc bazila lelo fumukusu baloba to baloba te balobaka déjà ntango moma nango ekokoka bakoleka na etando baze c'est le leader oyo batelemaka
présent na bapasi nyonso ekomelaka loposo moyindo nalobi bien c'est le leader tango basusu bazali kowelela batia bango bamandataire na SNEL batia bango soko banani bisika nini nesongi ya nzela bakotalaka be pasi ya bayindo na tango ya guerre na tango ya bagression na tango ya bavaccin ya mabe na tango ya bilia ya mabe moto atelemaka po ya koloba nesongi ya nzela fumukusu kia muzana mpanda na ngola donc na tango oyo bakoloba tango bazali koyoka mongongo ya bayindo bolamuka indirectement ya nesongi ya nzela yango indirectement ya nesongi ya nzela yango wana mongongo na bango na émission bayindo bolamuka tozobelema na suka kasi onu totuna eloko oyo soki tolobi ke mindele bakobetama na lolengo bango banyokola biso awa na kokanisa pasi o mondele anyokoli biso pe tozokobana yango nanu parce que toza sikoyo na néocolonialisme tosali déjà ba 5 siècles ya pasi mais tomoni corona soki kaka à peine 3 mois na Chine esili nango na Europe pende bazokende ba solution lokola pe Chine azotinda ba aide namoni ti tokoma ba 6 mois esili nango eleki to forme lisu ya pasi mususu koya après corona eloko mususu après eloko mususu eza ndenge nini po koyoka bino ezake bozo détenir secret ya ba makambo yango ndeko ngala mokili ya molimo na makambo na ye oyebi moto soka bando vivre libabe pourquoi baloba na nkota na bango le malheur ne vient jamais seul le malheur wana balobela ya moto bandi libabe bakoyiba na ndako okukufela bana so motuka na yo ebimaka ebulaka ekotuta bato po okomi kovivre na tango ya bilakeli tango ya libabe ezelo kwa motuka esili frein na descente ezalaka na eloko pekisango te donc bango esi babandi mais bino bolobi corona ingeta atouche économie te bongo bamoto eutaki kopela etouchaki économie te bongo bamai eutaki kosilisa bango olobi Chine esili ingeta mais grippe aviaire est remplacée bo vérifier information lokola bakoti na phase ya libabe biso te yebaka nzembo moko na religion africaine tozali na mandoki te na maboko tokolonga kaka bango bazali ko se préparer tant mosu na mandoki te to akana ba bombe atomique to akana ba biloko boye ba A48 ba soko 618 soko banini ba missile à combien de allons porter metala ndenge colonel te moto makasi andimaka te soko babambaki na mwa yumo oka kaka na ngana porende na glisaki ya matelinga likolo biso toze kuna te bango baze bato makasi mais économie na bango esimbami par contre ngana kola musa conscience ya ba dirigeant politique na biso bato yo bino boze ko kanisa ko kenda ko defa misolo pai na bango économie na bango esimbami bino boze ko kanisa nini bino ba précaution nini boze ko so bato wana bilamba bakotindela kabino ya tombola mikali po bato baze ko kufa na corona mikali wana na ndimite baze ko bwaka senge baze ko bombela yango bayindo banyama oyo bapangole oyo na Chine bamonaki ezalaki hôtel ya virus ya corona bapangole wana tomonaki sofra balaksi ba documentaire baze ko kunda bibole bakundi nyonso te bapangole wana lobi bakonika yango te na manzanza awa bolingaka na latadi ya ngombe musuni na kati ya linzanza te tozala mayele mais oya bango corona kokeleka kasi bamosusu pe balobaki kaka mutu na botuninga bolobaki bakobeta moto kutu esili tango moto etumbi ba millions d'hectares epeli oyebi mboka ba perdre boni tango mai eye zindisi atesali mikolo zomi mikolo mitano esili oyebi ba perdre combien d'économie te moto makasa mingi makate tolala tola mukamelo ko bakoti na phase ya libabe eko elakama bakobeta mana nature tolala tola muka nature nde akobeta bango na maye bango basalaka bazalaki na tango yonso ya kosala libongisi na bayindo awa tolobi kaka balolenge babomela biso me bango bazali na ngambo na nature ata coronavirus eleki ekoleka yango te kosilisa bango toyebi te nini koremplace na nsima matondo mingi bandeko bosouffrir bomoni oyo nyonso eza mituna mais bokozwa yango na une série ya bémission
tozoya awa plus pona polémique te kasi tozoya pona kolakisa bandeko solo ya bosolo oyo ezali solo soki tolobi boye pamba te bamituna mosusu bandeko bozotindela biso bokomona ke soit etunami te soit mpe kotunama te na forme oyo bino botindeli yango po eza biloko mosusu ya polémique lokola ndeko oyo otindaki motuna ya makambo ya anniversaire ndenge nini anniversaire ya Fumukimbangu le 9 mars eleki bana vuvambo basepeli tomoni bilili bacarnaval ya Fumunkusu nesongi ya nzila eleki le 11 mars ne bozwa kotuna biso baanniversaire oyo mosusu ezolanda nsima na mars ekosuka boni na mesure oyo leta azwi yo lingi sikoyo vuvamu aloba nini yo lingi vuvamu aloba nini na place wana mibeko eza ya leta makambo wana baanniversaire oyo ezoya na nsima eza ya biso te kende kotuna baconcerné toza na besoin ya polémique te toza na besoin ya koenseigner bato oyo ezali na temps oyo na réalité mais badate ezongaka te soki olata anniversaire na 2020 zili na 2021 te bongo ekokaki mpe kokuta yo na matango okufeli ndeko ya ntina okofete te quand même ekokaki mpe kokuta yo na libumu mpasi loketo ezali konyekaka okofete te ozili na mbula wana poto mosusu bato ya le 29 février nde basangaka mbula moko mais na bato mosusu bakanga motema eze motuna te bosali malamu ya kotuna yango te po tozalaka te na plateau mpona bamituna ya polémique le 9 mars mokolo ya Fumukimbangu esengelaki ezala bongo le 11 mars nesongi ya nzila mokobi misala ya 1921 esengelaki ezala bongo ekoya na nsima sika bato basalani eza lokola baninga babinaki na bango na ntongo binga na kobina après midi na tour enombolo ebeti okondane nzambe te ntango mosusu ezalaki mpo milona ya moto moko ejwa mai ndako moko ezalaki kozika mai ezalaka pasi mbula wana eboma moto bakanga motema kondombele bopesa mwa liloba moko rapidement ya suka na balandi biso po to conclure émission matondo bandeko bozwaki ntango ya kolanda biso pe numéro ya contact matondo nano ndeko na ngai ndenge bonimai kopesa biso ntango po ya maloba na biso ya bokabwani po ya mokolo mwa lelo na bandeko balandi tokoloba likambo oyo ezali koleka lelo na mokili likambo ya virus oyo tozwa yango lokola likambo pamba te après virus oyo mokili ekozala lisusu te ndenge ezalaki avant sele likambo oyo ememi information nyonso ya mokili esika moko balobi pandémie mokili nyonso eze touché nayebi te ngauta nazala na mokili mbala ya yambo soki elekaka na bikeke bileki ingeta me tolobi après virus oyo mokili ekozala lisusu te ndenge ezalaki avant me toyeba soko moto ya mayele akomi kobetema soko moto ya mayele akomi kokweya seke likambo ezali likambo yango eze nini bino bayindo boze komilenge bino bayindo boze kotala lobi to bino bayindo bakozonga lisusu mpona koyebisa bino prier sans cesse mpo toyebi bapaster oyo alokuta lobi bakoya biso esika tozalaki nakotaki retraite mpo korona ezwa bino bandimi te surtout baoyo kosalemake comme par hasard eglize na ye ata mondimi moko tatwami maladi akokosa bino ye azalaki kolia te ye azalaki kolala be na nsima mpo korona ekota te na eglize bokeba na présent baleka base prononce bozala mayele libabe emonanaka na miso te mais eye na bilembo oyo ekotalisaka mababe baoyo bazalaki bato ya mayele lobi lelo bazali kokoka te korépondre na motuna moko seke makambo mashali matondo mingi oyo balingi bazwa biso numéro na biso plus 243 89 86 222 07 plus 243 89 86 222 07 mituna boutique ata sur WhatsApp tokozanga te kopesa bino bia matondo mingi tokozongisela bino ndeko ndombele na lolenge bondimaki ete esika bino botunaka bato mituna bato baza koyanola biso lelo tokoka kozwa esika na bino ya mosala po totuna bino mituna bino bokoka koyanola
matondo na bino banso bandeko oyo bozwaki libako ya kolanda biso pe bolandi biso na bokebi e bandeli kino suka kasi tokosukisa boye te soki tozongisi matondi mingi te na baye basungaki po bokoka kozwa biso na biteni bisika bozali na bandako na bino e bongo na nzela ya kamera tozali bongo na ndeko Nekwaku ya Kalao image maisha oyo asalaki bibilili kitoko oyo bozali komona pe na nzela ya montage tozali bongo na ndeko Pyramide Luzayadio e misala esalamiki bongo na supervision ya Cordon Kivuya nde tobosani te topesi mbote na musika na chargé ya relation publique ya bamwangisi nsamu esika baza ko résider sikoyo na kati ya Belgique esali bongo mikolo minei batu bako banga corona batu bako kima corona kasi bango bakei kuna mwana ya fumukimbangu bakei kokokisa o bakei kokokisa kuna mbote mingi na bino esika bozali kuna boko bakaka etumba boko bapena kopesa biso basango po biso tozana correspondant direct o azali sur place esika makambo ezali kosalama moko ya bamwangisi samu tobosani pete ne teni Afrique du Sud kuna nengwa kiangani nzinga mabungu bango pe bazali kuna bazali pe kosala ka musala donc tozali na baye ya biso na Luanda pe kuna tozali na fumuto to dikizeiko esika kani ba information eza ko komela biso à temps réel sans oublier kuna pe na eteni ya France tozali na Tata Mwaila Tata Ntilulu Koko Lubokolo Koko Bafudishoni bango banso basango nengwa moseke palia bapanzi sango bazali kokoba etumba pe kopesa sango na lolenge makambo ezali kokende tobosani te na kati na plateau na biso awa tozalaki pe bongo na wabiso mobombi mosolo kaka luila oyo soki tosilisi awa corona ba transport ekomi limité ba opesa biso transport double pour tozonga o bandako ndeto soki wana kimia tata mokeli balongo pe bakokwesa na bino ndeto kutani lisusu lobi na manaka mususu po tokoba na mituna na bino matondo mingi